Bongo tek tek teve Yasiba mutombo Bongo tek tek teve Yasiba mutombo Mbote bandeko baninga na ngai bayana nga baleki na nga bana na biso na pesi bino mbote mingi lelo na ye lisusu liboso na bino pona ko présenter elubu oyo na bombe bino po amokola lelo na boye na kena na lombango kopesa le bossi bomutombo mbote papa zwa mbote ya Caroline mère na kepe kopesa mobali na ngai Willy Mulamba mbote yamba mbote ute pa ya mwasi na yo na boye elubu na bombeli bino mokola lelo yango oyo elubu na biso ya mokola lelo ezali malangwa yango oyo nde boomona eza deja ya kosukwama toza na besoin ya nzungu oyo bokamwa te bandeko peut-être bokoloba eza monene mingi wi parce que lokola mbisi eza mwa minene nalingaka pena mbisi donc il faut ebela vraiment bien yango moni nazwi nzungu ya monene na boye toza na besoin ya biloko oyo papa na biso akoki kozwa toza na besoin ya ai toza na besoin ya céleri toza na besoin ya mbuma pilipili toza na besoin ya ciboulette toza na besoin ya kibe oyo bouillon oyo kibe oyo ya Lidl toza na besoin ya kibe oyo kibe magique oyo biso nsusu toyebi toza na besoin ya muscade mwa mungwa ya mbuma tomate ya mbuma litungulu na l'huile sikoyo nakotokisa kotokisa te na chauffe mai ya moto pardon po na sopa na mbisi mai ya moto yango mpe esi natokisaki yango sikoyo naza kosopa na mbisi ezali nasi naloba yango mingi na baémission mingi nasala nalakisa bino lisusu mbisi ya mai soki ozosukola yango surtout mutu ya mbisi ya mai basukolaka yango boye papa na biso apusana mpo bomona ofini ye awa oyo mutu ya mbisi nasi nasukolaki yango soki ozosukola mutu ya mbisi bafinaka bofini boye oyo eza kaka démonstration parce que si nasalaki donc okotisi mosapi kozo kosukola yango boye na mosapi donc mai eza kokota yo oza kosukola mutu ya mbisi ofini yango mpenza efungwa na monoko boye après oza kosukola yango mpenza bien parce que mutu ya mbisi ebomaka zele osukoli to ozosukola mbisi mutu ya mbisi il faut boye opanzi ye awa opanzi mpo ozala sire mpenza ke zei esili opanzi libumu na ye nde bozomona bomoni eza propre eza sous sanité te donc nasi nalakisa bino yango deja na émission mosusu nasala mutu ya mbisi donc basukolaka ye befo okotisa mosapi ozokotisa mosapi pena donc ozodimisa basanité nyonso tu voilà na boye toleka na lombango naza kotia mai oyo na chauffaki po elongola mwa bazei parce que malangwa azalaka na mwa zei azalaka na zei mingi te lokwa ngolo te mais azalaka na mwa zei donc boye natie mai ya moto totiki yango nano efanda ata mwa 5-6 minutes. Dernièrement nayebisaki bino mbisi ya malangwa nde okoki kosala mwa mai ya moto mpona kolongola mwa zei me mbisi lokola bamopongo mbisi lokola nzanda mbisi lokola mboto mbisi lokola mbenga mbisi lokola mbolokoso mbisi lokola ngulumasa mbisi lokola mukonga bambisi yana nyonso tu bangolo wana batiaka yango ngolo te bambisi na tangi wana batiaka yango mai ya moto te po ezalaka mpenza zei mingi te même ata ngolo même ata malangwa tokoma kotia mai ya moto kaka na poto awa mais normalement
otia mai ya moto na mbisi te mpo ozobebisa mbisi gu. Bon natie mai ya moto donc na rythme ya poto lilangwa lokola bamalangwa yango mpe ya awa ya poto bino mo boyebi ezalaka zei na bangolo donc yango totiaka mai. Mais mboto so naosala mokolo osala mboto meme nde nasalaki oyo mbisi oyo naota osala dernièrement awa natiaki mai ya moto te na yango tozela mwa moke comme ça na kolongola na mai ya moto na sukoli yango mosusu. Après tosali bikelakela tokutani dans quelques minutes. Nalingi nayebisa ndeko oyo okomelaki ngai merci d'abord pour la remarque na yo ndenge olobaki ke ndenge okomi ke nasimbi noix de muscade directement naye kosimba nzungu nasukola ye maboko te. Merci pour la remarque. Mais ndeko nanga nakoyebisa ke eloko olobi wana nandimi remarque parce que remarque faut kondima ngo kaka. Mais so otali na ba vidéo mosusu na ba émission na mosusu na sala nasukolaka toujours maboko. En tout cas maboko na ezala toujours na mai. Mais ezala ndeko moko ya mwasi pe asalaki nga pe lisusu remarque. Abi na ngai osokolaka maboko mingi olekisaka mai mingi na pompe oza tout le temps maboko na pompe. Yango la sikoyo na diminuaki. Mais merci pour la remarque. Ndeko mwasi oyo akomelaki ngai ke okamwende nalobaki na kolamba madesu na kotia makelele. Kokamwa te tala video bien ndeko na ngai. Nayebisaki bino ezalaki kaka mpona toseka nazalaki kosekisa bino. So otali video bien okomona madesu na makelele ezalaka te depuis mokili banda. Donc ezalaki kaka mpona sekisa bino. Eza makambo ya solo te esalamaka te. Bon soki baremarke eza bokoma toujours bolemba te. Voilà tozo continuer. Bandeko sikoyo ekomi tango na sukola malangwa na biso na longola ngo na mai ya moto. Bomoni ndenge mai ekomi takanisi bozomona couleur ya mai ndenge ekomi. De toute façon bambisi ya mai nyonso tout ezalaka na mwa barrière goût nango. Donc malangwa ngo oyo ya poto bino mo boyebi tala couleur ekomi takanisi bozomona. Nazolongola mai ya moto oyo natiaki. Nalongoli mai ya moto oyo natiaki na malangwa. Sikoyo nazosukola ngo lisusu na mai ya pio. Nazosukola malangwa na biso na mai ya pio. Comme ça totia yango na biloko. Alongoli mai ya pio. Malangwa na biso ya ngoyo eza propre ekomi propre. Bon. Boye nazotia malangwa na nzungu. Papa na tusa kozwela biso image ndenge mbisi eza na nzungu. Na nzungu pe il faut kaka ordre ezalaka. Bon, papa na tusa kozwela biso kuna. Malangwa na biso yango oyo ekoti na nzungu. Sikoyo totia mwa bikelakela na boye. Nazwi biloko oyo ezali ainde na lobaki pilipili, céleri na ciboulette. Biloko nyonso ndenge ezawa sina sukolaki yango na bongisa yango deja na sukolaki. Tozokata ai. Okoki mpe korape. Mais na préféra mingi kokata boye. Nga na préféra mingi kokata ba épices boye. 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 Na préféra mingi
parce que mbisi ya mai sans ail mobulu vraiment bino mo boyebi faut kaka ail natie ail moko ya mibale yango oyo po mbisi eza mwa minene faut penza biloko ekota mais puis ça on peut ekota pe mingi te parce que il faut biloko ezala naturel. Natie ail mibale oyo ezali céleri yango natie céleri biloko so ezali eza déjà ya kosukola ciboulette natie ciboulette sikoyo nazotia bitungulu tungulu na biso yango oyo sikoyo tozotia litungulu l'épice mingi te po mbisi ezala naturel nazozwa tomate fruit nasi na longolaki baposo nde nayebisaka bino na longola tomate baposo donc nazotia mwa ba morceau ya tomate na katikati yango kaka na niki yango te natie ba morceau ya tomate oyo sikoyo naza kotia mungwa ya mbuma mingi pete nazwi bouillon oyo ya aldi yango oyo natie kid magique oyo toyebi yango biso nyonso tu natie nazwi noix de muscade mingi te surtout yango penza ezala matata natie pilipili ese sukamaki nayebisa bino na émission na mosusu pilipili soki nasombi soki naye nango na ndako avant na congele yango natia yango na congélateur nasukolaka donc ndenge eza bosi esukwama nango euti na congèle natie sikoyo nasukola maboko ndeko mwasi osalenga remarque na miso moni na oto simba biloko na sukoli maboko moni po osepela bon sikoyo nazotia mwa mafuta malangwa ezalaka na mafuta donc mais oyo eza na mafuta mingi te malangwa yango totiaka mwa mafuta moke parce que malango ezalaka na mafuta totiaka moke mpenza bozomona ndenge naotia moke natika mwa mafuta moke c'est bon eza bouillon pepe soupe sikoyo nazotia mwa ndambu moke pe moke ya jimbo moke mpenza komona mingi te epesa pe kaka mwa goût. C'est bon. Sikoyo totia mai comme ça biloko na biso ekota na moto.
tozotia mai natie tasse moko ya mai oyo fo kobakisa lisusu parce que mbisi eza minene po ifo etoka ebela tokolekisa mai te sikoyo nakanisi bomoni bino moko bomoni nakanisi bozomona tomate wana totie po nalingi te supu etela ekoma rouge donc supu ezala ndenge wana donc mbisi ya mai normalement okolamba yango mpe na tomate te normalement mais totieka mwa tomate ya mbuma balambaka mpe mbisi ya mai ya pamba sans tomate otieka babiloko mosusu bon natieka boye po esala mwa supu mwa neti te bocomprendre kaka sikoyo tokie otia nzungu na biso na moto otia nzungu na biso na moto fungo lituka na 8 tokozela ndenge eza boye lokola eza mwa minene lokola eza mbisi ya minene topesa yango 30 minutes en tout cas ekobela donc comme ça tokomeka supu elongo na bino tokutani dans 30 minutes bandeko babolingo tokomi na suka ya émission na biso ya elubu ya malangwa esili kobela tokomeka mungu ensemble na bino citron soki nakosala koyebisa bino kasi naloba mpe na baémission mosusu soki osali mbisi ya mai faut kotiaka citron awa ou bien vinaigre mpona bazei otie citron boye ou bien vinaigre otiki yango wana elongolaka bazei bon tokomi na suka ya elubu na biso mbisi na biso ya malangwa yango oyo papa na biso bendela biso bilili na kati ya nzungu esili kobela nayebi te soki boza komona mpona si nakangi moto donc elubu na biso ya malangwa yango oyo esili kobela nzela toya nango koto oyo elubu na biso ya malangwa yango oyo esi ebeli yango oyo nautokanga moto papa na biso azwela biso nayebi te soki bokomona mpona kamera nzungu na biso ya malangwa yango oyo voilà na boye tokomeka supu ndeka nayebisaka bino bamekaka supu batiaka lutu na monoko te ndeka nayebisaka bino na baémission nyonso tu nasalaka supu bamekaka ngo boye mungu ekoki bien sikoyo tosala présentation tosala sikoyo présentation eboyi koya na sani donc ilango na biso yango oyo mbisi ya mai babalolaka yango te bamimisaka kaka benzungu babalolaka mbisi ya mai te voilà ilango na biso yango oyo omoni supu ndenge eza ndenge mbisi ya mai ebongaka supu ezala boye
tomate ekanga te ka be boye bouillon. Moi pilipili. Voilà. En tout cas, elubu na biso ya lelo yango oyo lilangwa ndenge eza boye okolia yango na lituma, okolia yango na kwanga, okolia yango na fufu, okolia yango na ntuka, okolia yango na malemba, okolia yango ndenge olingi na mbala mboma inyam. Donc elubu na biso yango oyo ba bon appétit. Na pesi mbote na Mutombo. Papa Mutombo wa Kongo check na pesi yo mbote. Mobile na ngai Willy Mulamba mbote lisusu, mbote na bana na ngai, mbote na libota na ngai mobimba. En tout cas, mbote na Wivine ya mwana na Londres. Mbote mingi na mobile na yo Didier Lusala. Zwa mbote wite pa tantine na bino. Mbote na Deko Molex. Mbote na Nzoko Molex. Mbote na bébé Myriam Molex. Mbote na Léonie Molex. Mbote na Wivine lisusu moleka wana surtout bandeko na na pesi bino mbote bana na ngai. Nelingi bino mingi Lydia Mère, Christelle Mère, batu nyonso tout na libota ya mobile na ngai. Na pesi batu nyonso tout mbote. En tout cas, tokuta na mbalasi. Ma soki ba remarque ezali bo komela ngai. Ba commentaire bo koma. En tout cas, to monani na mbalasi ma. Kongo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Kongo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Kongo Tek Tek mama, Yasiba Mutombo. Kongo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Kongo Tek Tek TV, Yas Papa Siba Mutombo. Kongo Tek Tek TV, ya Papa Siba Mutombo. Yeah.